Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble. Kakande to partage Ranabino. Nazana li solo moko ya pasi makasi. Papa, maman, Simba na boke bina kolinga olandanga vraiment avec attention. O comprendre problème o ezana kati ape o le kakope sa papa na biso conseil. Papa zana besoin ayoka conseil na bino. Mais na li solo o ne tozo betango. Na kolinga na benda matoi tope kopesa alerte na bandeko oyo balingaka basalisa basi na bango dossier ya kifam sel. Ça c'est un. Toko benda matoi na bandeko oyo batika basi na Kinshasa tope na Congo to partout baza soko lingo bengisa mwasi na yo kote yo za na Europe partout aux États-Unis, Australia partout bolandaka des shows. Question eza soko lingo bengisa mwasi Yaya keba olingo confier mwasi na maboko ya nan. Ça c'est deux. Et troisième des choses, problème ya kowe la bana. Bato ba we la rabana. Bolanda lisolo bien. Soko lingo bengisa mwasi yoka. Bato balinga basala dossier ki femme sel. Bolanda. Bino bato bo we la rabana. Toza 3 points. Landa lisolo très bien opesa papa na biso conseil na suka. Mais yo muto zaka na idea makambo. Landa lisolo oyoka. Et na kosenga ba émission boiso tuzo salango bobo sana raté partager yango yaya partager au big sabande comme sous partager au pesa alerte na ndeko no mwasi tantôt azara na besoin au sala eloko aboy na ndeko no mobali tantôt azara na besoin au sala eloko aboy pesa alerte pesa bande comme sous tantôt bazana besoin au sala berrer aboy tant ba kolanda émission tantôt mwasi na mobali soki ba vandi ba habiter ido ezara mabe toti kango Tobeta lisolo alelo. Na kopesa liboso bon début de la semaine à tous mes abonnés au nyonso alandaka des shows d'Enar TV. Bon début de la semaine et sika ozwami. Ceux qui po talinga lelomba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV ota la réalité. Bon début de la semaine na yo pe nzamba lola apambola biso nyonso to solo la. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows pesa conseil. Na problème oyo. Papa bi de show na landio ya trop. Nazo kandingo zo beta masolo. Yango na sepeli na peso oyo komelinga beta ekotela bandeko mususu te na mabota na bango. Problème eza boyo. Papa za na deux problèmes awa na kati. Na ebite selonga ntango papa beti lisolo na mituni eske. Bon, na pesa opinion na ngate ko influencer bato. Papa za na deux problèmes ya basi na kati. Premier problème à moi c'est bandia. Papa yaki na Londres, papa na biso aza na Londres. Papa bi de show na komi na Londres, ya liboso na obetango bref po essentiel eza na mwasi ya mibale. A komi na Londres, papa zaina ona mukanda te, papa zo débrouiller ndenge mibale nyonso ba débrouillaka. Mbongo papa na biso anda o débrouiller, papa bi de show na ba époque tango tokoma na Londres, atoza na mukanda te, mutazaki na eko sala. Bande kwa Londres ba yebi ndenge kuna etambolaka. Papa bande eko sala débrouiller mbongo papa lobi na tikaki mwasi na Kinshasa. Mbongo abandai ko sala loko azayi na compte te na niveau à Londres. Azui mbongo na ye abandai ko bombisa na grande sœur na ye na France. Bref, mbongo abandai ko bombisa loko azayi na souci ya mwasi na ye o atika ye na Kinshasa. Papa atindi en fait mbongo atinda rapande ko na ye ba bomba na France. Côté abomba mbongo ndeko moko ayeba na ye na bandeko ne na France wana. Ndeko wana pe azaka ka bobenga bomba na ba bandeko ka toze ekolo moko en fait. Kindeko neti ya ekolo moko naza muswahili mutu wana pe aza muswahili mutu wana yebanaki na grande sœur na ye na France mutu wana azali na besoin akende Kinshasa tobenga ye tindiker pour comprendre bien tindiker azali na besoin akende Kinshasa ayebanaki na grande sœur ya papa na biso kolo lisolo ayebisi grande sœur ya papa na biso kolo lisolo bino bolobaki boza na mutu na Kinshasa mwasi ya leki na bino oyo aza na Londres bolobaki aza na Kinshasa
nga lokwa na oke Kinshasa si ya possibilité bo pesa nga mbongo na ye la bino ye awa na France po bolukele manœuvre akatsa na Londres. Na fungoli parenthèse rapidement pour vous comprendre. Oyebi mo munoko il faut vendre à silence. Yaya biloba loba boko za na projet mo na famille. Nanu nkolo projet apesi monter mais bino déjà bolobeli projet wana libanda. Incidence e salami ndenge nini. Tindiker wana papa na biso kolo lisolo ayeba ki ete. Tindiker ayebani na ba grande sœur na ye na France. Ba grande sœur nde ba betara lisolo pa ya Tindiker tan. Biso pe tozara na semeki na biso na Kinshasa, tozara na posa to bengisa ye. Tangu Tindiker akomi na programme kende Kinshasa, aye ko solliciter grande sœur na ye na France. Ke boloba ki boza na mutu na Kinshasa, semeki na bino, si yali bo pesa nga mbongo na ye la bino ye. Bref, tangu babengi kolo mobali na Londres, kolo mobali abi mais mutu wana bozwe bisanga na yoki déjà par soupçon aza mutu moko ya bien te aza moins sérieux. Yo ebika mambo ebomba na ate mambo ba Tindiker ebomba na ate. Papa abi des choses mutu wana azaki moins sérieux. Nga personnellement nazaki convaincu te. Mais ba sœur balobi no moni lokwa toze ekolo moko ako sala ba bêtise wana te mais toza na ikaka mayele. Bref, Tindiker ake na Kinshasa. Ba pesi na nukutu Tindiker mot d'ordre te ya kokendo zwa mwana mwasi. Tindiker tanga komika na Kinshasa mbang. Aleki na famille ya mwana mwasi wana na Kinshasa. Po ba pesa ki numéro ba bengani ake kuna. Kokoma na famille ono no mobali no alobi na ya kozwa yo. Famille ya mwasi na Kinshasa bakamwe ndeni ni mobali na kotinda yo ya kozwa ye pa na biso atindi même pas lettre parce qu'à l'époque ba téléphone ezali na otinde tout ça na ngolelo. Même pas lettre atindi car mbala moko ya kozwa yo bon. Papa abi de chobi car ba complexe ba ta Kinshasa à l'époque komona mutauti poto tout le monde est paniqué. Bref, ba yeko accordé ba pesi e mwana mwasi babandi kosola babengi papa na biso na Londres babengi na France papa abi de choix ezalaki te asi akomi na famille wana asi amonani na mwasi ba pesi e mbon akumbi mwana mwasi bakati bake Brazzaville po banda ke matela na Brazzaville chose grave il fallait qu'il y ait deux personnes na famille ndeko moko ya mobali na mwana mwasi mwasi ya papa na biso na Londres akimi ndeko ya mobali esengeli akiazwa ya zwika mwana mwasi bakati si bake na Brazzaville. Or nde bake na Brazzaville wana akomisi mwasi ya papa na biso makangu na ye. Webi biloko ezosala matro yango na bi papa so ozoluko bengisa mwasi na poto to esika nyonso za. Balanda desho na 5 continents. Kote nyonso za. So ozo bengisa mwasi ya ko rejoindre yo kote yo za. Ya yeba nani olingo confier mwasi na yo. Ça c'est un. Tout ça Papa lobi desho bakati na mwasi nanga bake Brazzaville, mwasi nanga akomi kobima na Tindiker. Tindiker akomisi mwasi ya papa na biso makangu na ye. Babandi kosala bolingo na bango na niveau ya Brazzaville, bakomaki déjà mwasi na mobali. Bref, ba voyager, baye bakomi na France. Kokoma na France, mwasi aza na France pa basemeki na ye, pa yaya mobali. Folaka zela mikolo basa ele manœuvre akatsa kende na Londres. Mwasi akomi na France. Mwasi ba déplacement ebandi na ndenga bunyama. Yo za mupaya, oyebi non penda mboka bien te. Abandi kobima. Kotambola moko kaka ya ba brisket, abimi ake kotambola, abimi ake kotambola. Du fait ka sala ki mwa mikolo. Ba luka mwa ba lukele solution akatsa kende Londres. Na se ya mikolo wana abandi bitambola tambola. Ndenga azobima azo continuer ko kendo bima na Tindiker. Tindiker nda azobimisa ye ba continuer bolingo na bango na France. Ya na ya atali Yaya ya papa na biso kolo lisolo seme kesika banda ovanda abi non nazomona mwana mwasi o bien te c'est comme si azobima déjà nandeko Tindiker balandeli bamoni ke non avant problème ekoya to sa nini to Tindiker pa mobile ne na Londres. Bref bakoti na mutuka po akatsa kende Londres na Calais bakangi akoti Londres te bazongisi ye na France du fait kazalaki basundoli eka na Calais wana côté frontière. Ndeko moko ya congolaise amoni ye tantine pourquoi zo traîner a ezaki na époque à hiver. Apesi réponse na ngai na katsa na kende Londres pa mobile nanga mais bakanginga yango bazongisi nga moyen na zonga côté na uti ezate. Tantine wana bengi mobile ne na Londres absengi numéro pesa numéro ya mobile. Abengi azu numéro na Londres mobile atindi 500 €. Bazongisa mwasi na France esika zalaki mais kota utaki pa basemeki ne obanda ko bombe. Du fait que déjà comportement na ezalaki mabe
basemeki baboyaki aya wana papa na biso abi de show na bengi pa aleki nanga muso ya mwasi kendo vanda pa aleki nanga mwasi mwasi azo proposer abi non lokwa ba yano baboyi na zonga esika na zalaki na préféré na kendo vanda pa tindikaire oya yaki nanga papa abi de show na tuni mwasi nanga me koma yo okoloba o kendo vanda pa type wana olio proposer kendo vanda ata pa bandeko nanga ndenga na epso kendo vanda pa aleki nanga mwasi yo zo proposer ngo kendo vanda pa tindikaire tia zolo babongo ayebi déjà que yena tindikaire wana mwasi na mobali yango a proposer ki papa ndengo wana bref ake vanda pa ya leki ya mobali na ye kuna eska kendo vanda pa leki ya mobali même chose ba problème sur problème ko tambola ko bima na ko bima leki ya papa na biso kolo lisolo o aza na France abengi mobali ne na Londres abi mwasi no ça ne va pas nga pe na femme mariée azo bima zo zonga ba air tardif ezo sala bien te biso tolali de na mobali ba air tardive ya ndenge wana azo yaka kokota ça fait pas du bien ba ye kopota nani na semeki na ye lisusu leki ya mobali na ye leki ya mobali abengani tango leki ya mobali abengani mobali alobi zeyana lukelo solution to e bandeni okosala mwana mwasi aboyi bref mwana mwasi akekota pa ya tindikaire wa yaki ne na Kinshasa azuye alukeli enda ku bavandi na ye sima mikolo akomi na zemi ya tindikaire wana ache ye zemi abotisi ye mwana papa lobi de show nazaki na choc mwasi ona uti na bengisi na Kinshasa akomi ti na France akomi mwasi ya mutayaki na ye azuye apesi enda mutayaki na ye abotisi ye mwana histoire esukaki wana première mwasi histoire esukaki wana papa lobi de show mwasi wana kenda mutazwa ye nani tindikaire yango tolobi boye ndeko soko za na bezo bengisa mwasi kote nyonso yo za oyoki ndenge elekani yeba nani ozo confier ayela o mwasi ba accident boye salama ebele oya za na mato ya koyoka sai nini oyoki to bandi deuxième point ya papa na biso papa lobi de show lisolo ya mwasi ya Kinshasa esili papa lobi de show nazaki na ba choc d'amour du fait que nazali na ba choc na kokuta na camarade nanga mo auta ki Suisse ye pa ye na Londres ayaki kobwaka ngunda na Londres camarade wana nda memaki na église abi non lo moni ba souci ya boye kovanda yo moko c'est pas bien toke na église toke ndo sambela mais na église kuna naza na sœur moko aza wana asambela ka fort sœur wana okondima te Angelou sœur wana so bolingani na ye yo na vie na yo otikala ko connaître problème te lisolo ebandi awa landa siko très bien oyo ka problème yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Oui, actuellement, bilima nyonso bakima bakenda obomba na église ba ngwalima. Yaya église ka les aki so bali mwasi na église ezalaki vraiment na importance. Mais lelo ko bala mwasi na église trop de dégâts. Tolobi te ba ser ya église baza mabe na bandeli maloba nanga na lobi boy. Bilima nde bakota na église. Ba ngwalima bakenda kotonda na église balata poso meme me baza ba meme te bakosa bandumba bakenda koluka libala na église po bamona eke na église nde libala ezomona na entre frères et sœurs yango bandumba bakota bakenda komilata poso meme na église me baza ya nzambe te baza ba sœur te nakangi parenthèse tozonga na sujet papa lobi de show camarade nanga meminga na église alaksinga sœur wana sœur asambelaka sera bien asambelaka papa bi des choses sert wana okondimate ke problème ekoya na vie bref balingani na ser pasteur aye koyeba situation ya frère pasteur abi problème ezate na koluka solution na kutanisa yo comment dirais-je na koluka solution yo na ser bobalana tant pasteur avandisi bango mbale na ser ameki kosola na bango na ndenge ya bien parce que za na kati ya église kaka tant basola ki na pasteur ser mba moko afungoli makolo na ndako kwa frère afungoli makolo na ndako kwa papa na biso c'est-à-dire ba visite bandi en chenal babandi ko vivre car na kati ya ko vivre wana papa lobi de show yo ebika ka nzoto ezalaka toujours na motaou oyebi motaou la chair est faible nzoto ezalaka toujours na motaou jardin d'Éden sera eko koma na zemi sera komi na zemi papa lobi de show du fait ka koma na zemi na zuye to vanda esika moko babandi ko vanda esika moko tango aye ko bota ba pesi mwandako papa lobi de show to yeko sala effort sera zu mukanda na sima nanga po mukanda na ye ekufaka
sera ye kozwa mukanda sima papa na biso. Pour na temps o papa akoma ye déjà na mukanda. Mwasi ye kozwa mukanda sima mobali. Tant kaka mwasi azwi mukanda sima mobali, un mois seulement. Mwasi yebisi mobali omoni ozwi nga en charge trop depuis to vanda na yo, to bota bana, et to boti mwana. Nga kaka yo kaka ndo futaka ndako ba charge tout na maboko na yo, mais nga na ko préférer to sala dossier ya femme seule. To bandi a bande ko boluka bo sala ba dossier ba femme seule. Mibali obotindaka basi na bino basala ba dossier ba femme seule, yaya landa oyoka. Fungola matoi oyoka. Mwasi a proposé mobali na ye juste ka atanga zui mukanda. Ozui charge nanga trop na on sepela te oyoka rapasi ya boyo moko, mais na kolinga to sala dossier ki femme seule, ngana za la côté comme ça charge nyonso ya pananga. Bongo yo bando vanda pananga po ezala bien yo pozala ozala libre. Bref bayokani bandimi. Papa lobi des choses. Tant ka mwasi azui dossier à femme seule simbi, ba répondre ye akomi femme seule, ba kaboli dossier na mobile. Kaboli dossier na mobile a réclamé azana e femme seule. Papa lobi un mois seulement ba ye ko soana. Mwasi abengi mbila ba bengani mobile. Mobile akei mobile azongi. Papa lobi e ko koma habitude ya ko bengana kozonga. Jusqu'à tel point ba ye ko bota bana 5. Ba boti 5 enfants. Tant ba ye ko bota bana 5 wana problème yena mobile e bandi. Papa lobi boye des choses. Et comment ki na batamo na butu na zolota ndoto. Ndoto papa banda e kolota. Azomona kaka bazoya kokata e porokondo. Sola na bino. Soka lote azomona kaka ke bazokate porokondo. Bakati engibi makile zo sopana. Akolota même ndoto kaka yango nde zongaka. Mukomso ayebisi mwasi na ye nga nazomona bien te bandoto eza nini. Mwasi alobaki eloko te. Par soupçon. Mwasi lokola utaka Afrique du Sud. Avant ya na nani na Londres mwasi wana. Azara na Afrique du Sud. Bande kwa Afrique du Sud babi baebisi papa na biso mwasi na wana. Aza na misala mabe. Aza mwasi moko koto pa zalaki. Problème sur problème. Apparemment aza mutu ya misala mabe. Bref elekanaki. Papa ba discuter mwa muke na mwasi. Ameki koyebisa grand frère na ye azalaki na France. Grand frère na komeli bango na lettre. Biloko wana bazo yebisa yo eza ya lokuta. Bazo luka kaka babebisa réputation ya mwasi na yo kolanda biloko wana te. Grand frère asengi mbongo libala lokola bala eno mwasi te, papa pe asali effort na ba moment wana azwi mbongo libala apesi pa grand frère na ye na France abali mwasi. Ba continuer kovanda. Wana mwasi abandi ba indiscipline. So ika baswani mbila ba bengani azongi ko bengana papa bi de show ko bengane koma ke loko pamba. Ya yo moi ki dossier ba femme seule. Tango zo luko sala ngo yeba ke ba inconvénient ko zali belé na kati. Nanda ni solo. Papa bi de show mkomsu na loti sou même ndoto. Bazoya ko bundisanga na butu ba katinga porokondo makile zo sopana. Mobali alamuki atuni mwasi mais qu'est-ce qu'il y a? Mwasi alobi non. Tika kotungisanga mwana na yo nde azana kindoki. Abi mwane ya mwasi ya misato nde azana kindoki. Papa akomaki siko ko menacer mwana na ye wana o balobaki ana kindoki na ndako. Papa azui traumatisme parce que likambo kindoki na famille za blague te. Akomi ko traumatiser mwana. Na se ya ko traumatiser mwana baye ko swana na mwasi na ye bakabwani. Bakabwani na mwasi, mwasi akumbi bana akena bango. En fait, babengani mobali na ndako pardon. Babengani mobali na ndako, ba policier ba FCE kumba bisaka sani ni kende. Papa bi de show. Kaka nde babengana inga na kendaki bilo na nga msu etikala ki falaki na ya kozwa. Du fait que balobai na nga na nyata esu na ndako wana te mwasi alingi pete na ya biloko etikala ti lelo na zwa te. Chose grave. Tokomi a na point ya kokabwana. Bakabwani na mwasi. Mwasi akenda na bana 5. Papa lobi de show depuis to kabwana na ye natikaka mwana nga liboso na 3 ans. Atikaka mwana ya liboso na 3 ans. Lelo mwana liboso akomi na 23 ans d'âge. Atikaka bango mike. Mwana na ye liboso akomi na 23 ans d'âge. Depuis mama akima na bango ba changer province. Bake na province mususu papa sola kasu na mwasi te. Mama interdire bana basola na papa na bango. Ata bana bakoti na ba réseaux sociaux, papa bi atande ba réseaux sociaux comment? Soki alukia kota kwa sola na bana. Moi si il faut ganger la bana, il faut bloquer, il faut ba changer ba compte bana ainsi de suite. Ba kata ye relation na bana na ye complètement. Papa sola na bana te atika bana mike.
na baage ya ba 3 ans, ba 5 ans. Lelo, oyo ya liboso aza na 23 ans d'âge. Papa sola na bango te. Ba Shanza province. Na église esika bakutanaka. Moi c'est à Longwa. Du fait que ba Shanza province, na église ici là pour bakoma musika, amona bango système mais chose grave. Bana nyonso akendai na bango. Parmi les 5 enfants, mibale oya mibale. Moko ba drogue bangi, mobulu, loyenge akoma muta ba prison. Mutu na ye beba bakanga ye na hôpital pour mutu esota bangi, drogue. Mwana bela liboma. Bakanga ye na hôpital baswanyaka ye. Oya mibale ya mobali. Vie beba ye pa akomaka ka drogueur. Akoma drogué amelaka ne ka ba drogue. Bitambola tambola vie ya malonga ezate. Papa azo regretter. Parmi bana nyonso mama kenda na bango oya mibale oya comment dirais-je? Oh nyonso mibale ya mibale ba beba. Vie et beba. Yango papa lobi de show beta lisolo pesa ba mama conseil. To linga to baksa boye. Ba mama bolanda bien. Oyebi tozo wela mambo bana trop. Est-ce que to wela rabana ona ka poto lia ba mbongo o ba futa na sima na bango? To wela rabana ona poto kendo boko la bango. Ya onde ba question toza nango. Papa lobi de show comment expliquer ba nyonso mibale ya mibale. Ba baby. Moko akota déjà hôpital ba koma ko soigner ye liboma. Mususu wana ya mobali ya mibale akoma koteka drogue vie ya malonge ezate. Papa lobi tamongo nazwaki na ye conversation par réseaux sociaux. Ayebisinga papa biso question ezake ba ressources ezalaki te pour na continuer ba étude. Alors le quoi moyen ko vivre ezalaki te yango to préféraki to tekaka na biso ba biloko wana po to luka moyen ya ko vivre po mama apesaka biso mbongo te. To ça wana. Yango to ngai to tuna bo est-ce que bana to wela bango ezaka vraiment po to boko la bango lobi bazala batu. To wela bango ka po to zwa mbongo eza sima na bango. Après lobi tant ba komi ba adulte ba vie na bango etikali ka bo ya ko telengana na poto ya ko telengana na bamboka toza. Je sala bien te. Papa azo regretter papa lobi de show beta lisolo. Tala mwasi nazwa ki tant que une sœur dans l'église. Menzo kazala ki sœur tazala ki nde lima. Mwasi o nazwa ki tant que une sœur dans l'église. Or kazala ki sœur tazala ki angwalima. Salima wapasi na son. Et ce qui est plus grave, problème à bana. Yaya towe la rabana pour nani. Towe la bana ka kolia mbongo na bango tango baza mike, tango bakomi ba majeur, bana bake koma ba fazer. Est-ce que ba mama bo we la rabana kaka pona mbongo? To bo we la bango pena na bolingo ya ba mama. Kebo kende koboko la bango. Toyebi na Kinshasa, ba mama na biso so akena bana, akoteka, akosala l'effort, aboko li bana bana bake ba université. Mais c'est le cas contraire na bamboka toza nango. Basi ba we la bana kaka pour l'intérêt d'argent. Mais bozozo a sointe ya kokenisa bana wana classe. Yango papa abi de show beta pepe sa conseil. Na yo kapé lo oni bandeko ba kopesa nga comme conseil. Moi si akenda na bana ba baby. Bana ba baby oya mikolo bango wana ba o batikali na sima baza basi. Est-ce que ba oya basi à venir na bango ekozala bien? Yango papa za na inquiétude, papa zolela. Moi si akima ye na bana a Shanza province. Depuis bana bakenda ti lelo 25 ans oya liboso akomi na 25 ans. Batikala komona papa na bango ti. Soki kaka ninga kota na bango contact ba bloquer ba griller compte ainsi de suite. Bana bazo banga même ko solana papa papa soki nazo solana yo koto ba ko inanga mama oganga tout consort esuka ndengo wana esali mawapasi na soli mama ata bokaboye na mobali papa na bango aza très important. Totika ko wela mbongo linga oli ata mbongo ngo bana metika bana bazala na accès na papa na bango. Tika bana bazala na accès na papa na bango c'est très important. Yaya mbongo wana ezo détruire vie ya bana. Tozo tala kaka mbongo metala sko bana mibale ba voyou moko déjà liboma bakanga na hôpital. Drogue, banque, encore na poto marijuana, suki marijuana, plein. Drogue plein. Bazo melango ndenge balingi et puis le plus important ba mama botala bana bino bien surtout ya mibale. Bazo mela bangi na ndenge ya mukete. Bangi yaya. Tozo wela bana pona mbongo te. Tongo weli bana oke na bango. Mama yeba okotsa bana classe, yeba ko éduquer bango. Bana bakola bien na maboko ya papa na mama. Ba divorce ezo sala bien te na vie ya bana. Ba divorce ezo boma mabala. Tozo sala ba sujet belé musu tolobela ki dimanche.
tozali na bandeko ebele likambo ya papa ou tonton. C'est ça. Yango papa na biso abi des shows beta cete. Mwasi na nga kenda na bana. Bana na nga babeli maboma ya liboso liboma na hôpital. Ya mibale ndenge moko akoma na ye muta ba drogue, muta ba bangi, vi na eza ya malonga te bongo ba o batikali ya basi. Est-ce que vi na bango ekozala bien? Et bongo ba o ya basi batikali na sima, vi na bango ekozala bien. Maman yo kima na bana. Maman yo bokolaka bana. Oyo tozosala eza po yo longwa na ba erreur. Est-ce que olandisaka bana nzela classe bien? Est-ce que okengelaka bango bien? Eza kaka ba question. Eza kaka oyo ki kosunga bato ebele. Oyo aza na mato ya koyoka sa nini? Ayoki soki ovandaka na bana ya mobali na yo, landa conseil. Yoka oyo tolobi ya malamu zo ya mabesa nini bwaka. Merci beaucoup. Oyo nga toloba pona papa na biso yango wana. Benga des shows de Nar TV na basija bientôt lo belango. Oyo komelu ekomela ba misusu te. Numéro na ngango wana ezo circuler gravé na WhatsApp. Pesa biso masolo bientôt betango ekosala bien. Papa na biso asengi bo pese conseil asala nini? Bana bazaya ye mais maman akima na bango. Yaya. Pesa conseil tantôt kolo likambo yeba likambo na ye. Kolo likambo yeba likambo na ye. Conseil na eki ko aider bato mususu ba comprendre. Yaya to tika ba divorce. Bo vanda na mobile. Tika ko kabwa na mobile eza importance te yaya. Mbongo yango ya bana eza combien? Oui, ozui yango sombi bilamba. Po ba mbongo to sala na ngwelo te bilamba na kotinda na Congo. Le bibala no ba voyou et ça la sonne. Yaya bana baninga bazotanga bakoma bato. Oya yoka baza ba voyou. Eza sonne. Totika biloko ezosala bien te ezosala propreté ndeko mama. Yeba ko changer comportement. Bo vanda na mabala na bino na mibali na bino. Bo batela bana na bino bien ko sala bien. Merci beaucoup. Soko talinga mba liboso n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows de Nar TV à la réalité. Tozo kote émission mususiko. To bando cha des émissions par jour. Masolo leki belé, il faut na liquider en aussi là. Non, ça l'effort. Le lot to cha 3 émissions. Chaque cloche de notification. To bois qui otali, n'oubliez pas. Partagez votre émission. Pesa bande comme sous batala. Ezala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, bah, monsieur Zakoya. Ciao.